La crainte de l'Éternel. David azoloba, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alobi kobanga nzambeza e bandeli ya mayele. Et pas bato mokili soki moto azoki malisumu babengi yuma. Soki moto azui opportunité kobimana un homme marié aboyi kosala yango babengi lâche. Soki moto azui opportunité kobimana mama o akoki kobota ye aboyi kosala mabe wana baninga babengi lâche non. Or epai na nzambe eza ebandeli ya mayele pasi elinge longola yo na nzela na nzambe pona nini kozanga elinge désorienté yo na nzela nzambe pourquoi na bandeli koloba makabo on nzamba tindinga na partager na biso c'est sur la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Shalom, shalom Nabandeko Balandi, instant devant le trône. Émission Izalaka présentée à votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi, Mishika Ezwami Bino Zambalola A Pambola Bino. Il est écrit, l'air, l'être, le mouvement, la respiration nous vient de l'Éternel. L'Éternel Dieu a permis que tout le monde en a l'issue na mokolo lelo, a pesipema, a bombi biso parce qu'il y a un projet malamu pona bomo ina biso. Comme David a sa fuite devant Absalom, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre nous, contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Monde de ténèbres, et là, qui t'est pour nous souhaiter malheur et zalat, et que mon lili est comblé vinayo, comme c'est lui la lumière du monde. La parole de Dieu nous dit que tant que je suis dans le monde, je suis la lumière qui éclaire le monde. Wana yesunda zoloba. Que tant que je suis dans le monde, je suis la lumière qui éclaire le monde. Tant que je suis en Nzambe, mon lile koti jamais cause la partage ya moi na Nzambe. Elingi kolobate soki ye soazan na yo elongo azotambola na yo, l'Éternel est avec toi, okokutana ba problème te non. Nzambe pour katambola na mwana na ye, il faut abriser ye, alekise na moto, akolisa ye, alekise na bepreuve et kosala ki a comprendre que sont l'Éternel Dieu qui nous protégea. Bien mebi tumbebele o David abunda Salomo abunda yango te. Bakoba problème ebele o David akutana nango, Salomo akutana ki nango te. Pourquoi? Parce que David avait pris le temps de frayer le chemin. Abunda ki pona kobongisa même nzela ya bana na ye. Et pona yo makambo zokutana nango kotika nzambe te. Kolobate ke comment nazo sambela? Comment na yebandi yandima Yesu lokola mokondi pe mobiki si mais rien ne marche. Non, l'Éternel Dieu est avec toi. Il n'abandonne jamais ceux qui le craignent. Il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent en vérité et en esprit. Dieu est avec toi. La lingo kangami soto sambela. Vous savez, Luc chapitre 18, le verset 1er, alobi prier et ne point se relâcher. Pourquoi je conseille na bato bavandi na esika moko bazana ye?
C'est-à-dire bazalaki déjà en sécurité parce que Yesu azana bango esika moko. Mazo conseil na bango ba sambela pe ba lembate. Pourquoi? Via mwana na nzambe bitumbe suka kaka se mokolo akufaka. Aussi longtemps ozana pe makati na bombo ina yo, le diable ne te laissera jamais tranquille. Akoluko na bavwa nyonso pourka kweyisa yo. Akolinga te mokolo suka akangama ye moko. Mazo luka bato bakokende na ye longo. Mais pour na yo mwana na nzambe, et sengelo zala éveillé au comprendre que non. O ezata moko mwana na nzambe nyonso il faut dimana ba futilité, abimana distraction na makambo nyonso ezokabole na kombo na Yesu. L'Éternel Dieu merveilleux, il est grand, il est capable de changer. Vous savez, il y a une forme dans la Bible. Mwana mwasi akufelaki mobali, c'est-à-dire Elikianaye etikalaki na mwana na ye. Tanga bande ko mwana wana komaki consolation pour na ye. Na nzela mwana wana ndenga bande ko mona esengwa bande ko zwa kimia, abande ko yoka paix du cœur. Même si absence ya mobali ezalaki, mais lokola mwana zalaki e bande ko pese sengo kati na motema na ye. Mais makomi na nzambe ezobetela biso lisolo, mwana mwasi wana ki ko kufela mwana wana moko atikalaki na ye. Mais tanga zo kendo kunda mwana wana kutani na Yesu. Bible zo loba abongola matanga feti. Et loko nini kolekela mayele na yo, o Yesu aza incapable ya ko changer kati na bomoi na yo. Problème nanga ezali obongisa conduite na yo na nzambe na yo. Problème nanga eza o comprendre que tant otozali, eza tant ya kozala na distraction te. Kozela te tote yo sur la bénédiction. Kozela te tote yo sur ba fitilité. Biloko ekopesa nango kombo Yesu lokumu te. Yesu akozwani na kati ya mutuka. Akozwani na kati ya voyage. Oui, soko sombi mutuka Yesu azwi nini? Mais soko gagné ame moko pona kombo na Yesu na lola eza feti. Yesu atindinga na yebisa yo ke otambusa bomo ina yo kati na kobanga ye. Oui. La crainte de l'Éternel. Temo tokolobela na mokolo lelo eza sur la crainte de l'Éternel. Kobanga nzambe. La crainte de l'Éternel. David azoloba, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alobi kobanga nzambeza e bandeli ya mayele. Et pas bato mokili soki moto azoki malisumu babengi yuma. Soki moto azu opportunité kobimana un homme marié aboyi kosala yango babengi lâche. Soki moto azu opportunité kobimana mama o akoki kobota ye aboyi kosala mabe wana baninga babengi lâche non. Or epai na nzambe eza e bandeli ya mayele. Tango zo kima lisumu. Tango zo boya mabe, c'est-à-dire okomi moninga na nzambe. David azoloba na psaume que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Tango moto andimi kobanga nzamba akomi na ba interdit, akomi na ba instruction, akolanda voix na nzambe me ya batute. Na bande koloba tozolobela sur la crainte de l'Éternel. Kobanga nzambe, moto nani nde oya koki kobanga nzambe, moto nini nde oya banga ka nzambe. Bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. J'aimerais qu'on lise avec vous. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Fongola Biblia na yobisike zwamiyo. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Que mon Dieu m'aide, que le Saint-Esprit soit avec nous, parce que son Dieu est au kokosa et l'autre côté. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 8, Ecclésiaste chapitre 8, Ecclésiaste chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 9, je m'excuse, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, la Bible dit qu'à tout temps que votre vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Ecclésiaste azoloba na tango nyonso bilamba na bino ezala pembe pe mafuta ezanga te na elongi na bino. Na bandeli, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Qu'à tout temps que votre vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur votre tête. Yesu alobi tango nyonso bilamba na bino il faut ezala pembe pe mafuta ezanga te na mitu na bino.
Toké na Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, le verset 1er en descendant. Nalingi Totanga, Psaume chapitre 23, le verset 1er en descendant, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé, kende na Matthieu chapitre 27. Bible zobeta li solo. Ya baton nzamba kabole la ki badon. Kende kotanga Matthieu chapitre 27. Baton nzamba kenda ki kopesa mutu na moto na ba potentialité na ye et que mutu na mutu a multiplier badon ezakati na ye. Nzamba tia makabo na ye kati na yo pour que yo garde yango. Nzamba apesa yo don ya ko prophétiser, apesa yo don ya ko parler en langue, apesa yo likabo ya ko tia sango malamu et que soko telemi liboso batozo teya peuple de Dieu ba tout isami pe libota na nzambe zobika. Mais pourquoi au dérouté? Bible zoloba à tout temps que votre vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Bien-aimé, l'époux revient bientôt. Yesu azozonga kala mingi te. Nazoyeba te etamboleli na biso eza lolenge nini. Conduite na biso eza lolenge nini. Parce que epu azozonga. Azoya kofuta moko na moko selon misala na ye. Azoya kofuta moko na moko selon misala na ye. Na bande koloba kende kotanga na Matthieu chapitre 25. Bible zoloba, alors le royaume des cieux sera semblable à deux vierges qui avaient pris leur lampe à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Bien-aimés dans le Seigneur. Nalingi loba oyo nzamba tie kati nanga emeka mpe ko révolter esprit na yo. Bien-aimé mokolo Yesu akozonga nga na yo toyebi te. Apesi biso exemple ya ba vierge oyo 10. Alobi 5 bazalaki ya mayele batondisaki mafuta na minda na bango. Pe 5 babosanaki kotia mafuta. Metango balali mongongo makasi bayoki ezoganga kemo epu azoya na rencontre ya basi na ye eba o batondisaki mafuta na minda na bango bazalaki na esengo ya koyamba mobali na bango meba o batondisaki mafuta te bakomi kosenga bapesa bango mafuta parce que ba minda na bango lingi ebomana. Bien-aimé dans le Seigneur, spiritualité na yo ekiti pona nini? Mwinda ona zolobele eza vie spirituelle na yo, eza vie chrétienne na yo, pas elinge longola yo na nzela na nzambe pona nini, kozanga elinge désorienté yo na nzela nzambe pourquoi? À tout temps que votre vêtement soit blanc. Bien aimé mukolo nzamba yaka ko visiter moto ayebaka te. Oui certainement koki kozalane la kana nzambe. Balaka yo. Oui Yesu prometa yo. Oui alobaki na tomboye. Ndenge abakuka zoloba. Même si la prophétie tarde. Oui attends-la. Ça s'accomplira. Oui elle s'accomplira certainement. Mais sengeli na yo zala toujours makolomi bale kati na kobanga nzambe. Parce que mokolo Yesu akoya ko visiter yo oyebite. Mokola ko zonga pona ko kutana na yo mwasi na ye oyebite. Pourquoi olongo na nzela na nzambe? Pourquoi olingi otengama à cause ya pasi? Alobi bien le royaume des cieux cause la semblable lokola na 10 vierges oyo. Ou bien aimé mafuta na yo zanga mwinda te. Mwinda na yo zanga mafuta te.
mwinda na yo ezanga mafuta te parce que Yesu azoya. Oui, aza déjà na porte. Azo beta na motema na yo. Pesa ye espace avant da araignée à kota kati na bomoi na yo. Bien aimé dans le Seigneur, il est grand temps pour na yo aigle au comprendre. Na bandeli koloba makabo onzamba tindinga na partager na biso. C'est sur la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Oza motone sengo zo ngolu ya koyoka liloba oyo. Ebele bazwa chance ya ko partager liloba oyo te. Batikala koyeba grandeur ya nzambe te kati na bombo ina bango. Bazwa opportunité te ke moto atalisa bango comment moto il faut tambola na nzambe na ye. Mais pona yo moto zwingolu bien aimé. Kabwana na mabe yake pa ina Yesu. Pourquoi Zobebi Sabilamba na yo na kotonga? Psaume chapitre 1er le verset 1. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Loi de l'Éternel, les amaloba na nzambe, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien aimé, moto ayebi liloba na nzambe vandi kati na ye. Même devant un problème à quoi agir le kola batunyo sauté. Ata ko mo pepezo ninga na bato bakomi agité. Non ya kotombola miso likolo. Alokolo ba non, moi je suis David. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. Tambola no banga nzambe. Détache-toi du mal. L'Éternel Dieu revient bientôt. Yesu azoya kokutana na yo ya ye. Azoya kozwa biso ba oya to kende ko vanda na ye na kimia. Nini onzamba za na makoki akopesa yo te. Pourquoi zo sepela obanga batu ko banga nzambe? Bien-aimé nzamba za muninga na biso te poto respecter ye. Nzambe ba banga kaye, c'est lui le créateur de l'univers. Ba ki makali sumo ebisi nzambe na boyi mabe o pona yo zwa charge nanga. Bien aimé za na bato nzamba zwa charge na bango. Bato nzamba zwa na pasi ya sokoli. A sokoli bango apakoli bango mafuta pe alatisa bango bilamba ya nkembo à cause ya kotambola na kobanga ye. Oui, Job était intègre malgré makelele ya bato ba nungu nungu ya bato, malgré moi si na ye propre femme na ye abanda ki même ko intoxiqué finga nzambo kufa na yo et no komiti na niveau oyo bato bakoya pembeni na yo e kozana bato bako pousser yo nzambango ya lolenge nino zo sambela na pasi boye ozo sala nzambe mozola la banzala on dit meli Yesu mozo bika pasi ya boye non 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 na préféré na zana mokili ke na zana nzambe na bino mais yo kangama na nzambe. Mais yo tombo la mission na yo likolo. Mais yo marchez toujours dans la crainte de l'Éternel. Na ba moment ya pasi, na ba moment na ya milelo. Lokola David azoloba, dans ma détresse j'ai crié à l'Éternel. Dans ma détresse j'ai crié à l'Éternel. De son palais il a entendu ma voix et il m'a exaucé. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie de David, il est capable de faire dans ta vie. Ce qu'il a fait dans la vie de Salomon, il est capable de faire dans ta vie. Ce qu'il a fait dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, il est capable de faire dans ta vie. S'il a donné un enfant dans la vie de Anne, pourquoi pas le faire dans ta vie? S'il a assuré le repos des rites à travers Naomi, pourquoi pas le faire dans ta vie? S'il a protégé Daniel, Katina Libulu ya bankosi, pourquoi pas abattre la yo tout autour ya bato bazo souhaiter ma baise à la partage na yo. Mais bongi sa itamboleli na yo. Soignez et lamba na yo. En tout temps que votre vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Parce que azoya, akuta mafuta na vi na yo. Akuta na lipapa ya kotoboka mais dans la crainte. Dans sa crainte. Nakobanga mabe, nakokima masumu. Nakoboya koyiba kosimba biloko ya bato, nakoboya kobimana mibali ya bato, nakoboya kofinga, nakoboya kotuka, nakoboya kopasola mitema ya bato nakosala mabe. Yango nde Yesu azozela na biso ba oya ye. Pona oyo etikali mapango mituka voyage bana tokozwa yango ya ofele. Premièrement, nukana nubokonzi ya likolo.
nasepelaka na ndeko mwasi oyo azoyemba banda bomwana nanga kino mokolo lelo yo namona te moyenge beni akelela eloba nango Dawidi mwana oyo akufela baboti obokoli okolisi lelo akomi pe moto bambala mingi olakisanga kepana yo impossibilité ezalaka te litomba nini nabungisa bonzambe nawelela biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. À quoi ça sert de gagner tout ce monde mais à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert le succès et la gloire mais au ciel de ne pas avoir de place? À quoi bon ozwabilo konyo somokili après soukanango molimo na wezo telengana? Oh my God, cherchez premièrement le royaume de cieux, sa justice, et les autres vous seront donnés par-dessus. Il connaît tes besoins, il connaît tes désirs, et tant que Père, il connaît et il voit tout. Aebitango nini akosala, mais toi, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes vêtements soient blancs. Nalobeli elamba ongana otolatite, mais nazolobela kati na weza la pembe azoya. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris le temps de me suivre de loin. La servante de Dieu, la sœur Priska Mbuzi, de partout vous êtes Nzambalola Apambola Bino. Bino baebotika kanyo sopona ko privilégié na nulilo bananzambe. Vraiment Nzambe afuta Bino. Na benir motonioso oazwa kito en kolandanga et je salue mon père par la foi, le révérend Jacques Mbia et sa femme, charmante épouse, et maman Chantal Mbia. Je salue mon enfant Gospel Pouloulou et je... Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas dessus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande kombo na Yesu sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbuzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.